Mbote bandeko balandi ya Canal King Télévision pe chaîne YouTube kaka ndenge bomoni tolati noir awa biso soto ebi makambo zoleka na est ya Congo na article na biso ya lelo na kati ya question d'actualité tokolobela makambo oyo ezoleka na est toujours à la recherche ya basango pona bino ndenge tozwela kango pende ndenge topesela kabino pe to rappela kabino tango nyonso ete question d'actualité c'est une église au milieu du village yango na mokona lelo tomeki kotambola mwa muke toke kotala moko ya société civile akomeka ko ndimbolela biso mwa muke makambo oyo ezoleka na est ya République démocratique du Congo abengami bwena kombo ya maman Kati Kalanga. Bonjour maman Kati Kalanga. Bonjour maman Constance. Basango nini? Sango. Nangolo anzambe kaka. Nangolo anzambe kaka mezali pasi mingi. Utaki koloba ya solo yo lati lamba ya muindo kasi ngai natalaki na moni fokolate lamba nzambe. Parce que nzambe oyo akela lola kelima ya kelima bele yende aza mokonzi ya maso na kati ya mokili oyo. Yango wana tango toza koloba boyo na mawa na motema pasi ya solo na kotala maimaso maza koleka na sikawa buyi na bandeko na biso. Kuna na este balobi soki mosapezoki kino ti motema ikosala pasi zoto mobimba okoyoka pasi penza ça dit que lelo eteni moko a Congo ezotangisa makila eza pasi pona bana Congo nyonso tu yango wana tozotala ya solo tango bana Israël batambolaka batalelaka babelelaka pe nzambe pa pesaka bango bwanya ya koyeba lolenge kane sengela ki balandela nzela po ete kimia ekota na kati na mboka yango wana biso pe tozotala tokokoba na kati ya mabondeli tokobelela nzambe me nzambe apesa biso pe bwanya po ete totala eloko ni tokosala sikawa pona kwa kosunga bandeko na biso ya este donc nzoto ya moto moi lokolo ebukani pasi ezali donc oyo ezoleka na este eyali pasi ndambo ya nzoto na biso ezosala pasi yango wana omoni tokofungola minoko na biso mpona koloba nayebi te bandeko oyo ya Goma lobi basalaki marche bandeko ya Beni ya Butembo bango nyonso Ituri pe bazolela bango baza kosenga départ ya MONUSCO nayebi te selon vous nini ndeza ba cause profonde ya insécurité zo persister na est omona ki image wana ya maman ya kufi mwana zomela libele peza image mon côté image mususu zomona ke mama si akei mwana zolela zola musa mama na ye to kende atate kotala ba pota ndenge ni bazo kata bato ndire bazo opérer bato to ebite to bengango nini nayebi te na selon yo cause profonde ya insécurité ezali nini oyebi likambo ezokoleka na este ya mboka na biso tomekaki mpe kolanda bayebi histoire wana lokola lolenge ebandaka na tango ya fe président Mobutu tango balobaki ke esengelaki bato ya mikili ya poto basengaki ete barefugie Rwandais, Ougandais, Burundais, bao bazalaki koya et que bayamba bango awa na mboka na biso. Tango bayambi bango, ba installer bango et tout ça, bato wana ba umeli allez. Ndiango wana ebota likambo biso tout ça na ngolelo. Eza nango kutu problème ya bana Congo te. Eza nango ka problème ya bapaya obayaki nde ba eko causer biloko biso tozomona lelo. Mais MONUSCO eza na rôle moko esengelaki et jouer na kati ya RDC. Maintien de la paix. Comme maintenir paix partout où MONUSCO azali. Mais MONUSCO esengela sa musala na ye. Lolenge oyo andimaki ke aya awa pona ko aider biso. Mais sikawa biso toko komona makambo ngo eza un peu différent na eye esengeli bango basala na eye eza kosalama yango wana naza kosenga na représentant à secrétaire général des Nations Unies madame Mama Keita
ayebete bana Congo baza kokufa kuna na este bali bato mwindo lokola ye baza bandeko na ye esengeli atelemela likambo tolingi toyeba to comprendre malamu MONUSCO rôle na ye lelo eza nini parce que tango bakoboma moto liboso ya soda MONUSCO esengelaka telema mpona kosauve motu wana eye bato balobaka lokoto ya français balobi non assistance aux personnes en danger. Mais sikawa o biso tozomona wana mama eya pasi eza pasi Congo ezaka moko RDC mabele na biso Congo RDC ezaka moko tokoko tika telelo Congo ekoma ndambu non biso tokoloba toboyi penza toboyi parce que bande kona biso bako continuer kokufa bongo te na kanisi biso banso esengeli tozwa conscience poete biso banso toka kotelema poete kimia ekota na est nde kimia pe ekoti na RDC mobimba tala situation mboka ndenge ezali moya kosala eloko moko ezali te parce que na est kuna ça veut dire que eteni moko ya nzoto ya Congo et ya malade eza pasi mama nde yango wana biso tolingi to comprendre lelo mama représentant ya secrétaire général des Nations Unies alobela biso ayebisa biso rôle ya MONUSCO lelo eza nini parce que lelo biso nyonso tomoni même na bilili bandeko na Beni surtout batumbaki base ya MONUSCO baza déterminer MONUSCO ekende tala tanzembo o bana babimisi yango habitant ya Butembo basali nzembo bazosenga kaka départ ya MONUSCO parce que ba suspecté même mituka ba MONUSCO ekotaki avant-hier na Kasindi ba population ye pona ko empêcher mituka na kokota mais ba tirer likolo ya population ezana ba bazokaki ezana ba kufaki yango moni culte salamaki munene na Butembo na mokona lobby alors ba mituka wana ndezo kotisa ba armes blanches nous ne savons pas jusqu'à présent MONUSCO peut répliquer à lobby que yé ayaki awa sur demande du gouvernement. Donc c'est pour dire que pour qu'il y ait un défaut gouvernement de loba, ba effort nyo so population zo sala et cause en effet te cause en effet te. Mama na lobby eteni moko ya Congo et ana pasi pasi wana ezali na RDC mobimba na kolobela bande konanga ya Ituri ya Butembo ya Nord Kivu na Lubero bayeba ete toza bomoko toza ba Congolais toza biso banso ba Congolais toko kanga minoko na biso te pona bolamo ya mboka na biso pona bolamo ya bandeko na biso toko telema pe tokolobela yango po ete kimia esengeli ezala na mboka mais po tokokata kotonga mboka ngo oyo mama kimia soki eza te nani yango akozwa ta akende na bilanga akende kosala mutu aza te nani yango akokende po asala eloko boye mutu aza te parce que kimia eza te esengeli kimia ezala yango wana nakolobana na bana na biso nakolobana bandeko na biso si ba mama tala oyo ezosala lelo ba mama baza na kati ya pasi etumba soki ezali bakamati arme de guerre mosusu ya sika oyo babakisi eza koviole ba mama eza koviole ba mama ekomi arme mosusu ya guerre eza pasi tolingi yango te et puis problème mosusu ezali eza nini yo outi koloba ngwawa olobi mama wana akufi kasi mwana azomela libele mama mokolo na monaki bilili wana na lelaki bana oyo bana ya Congo bakokufa boye te natali na boya ngona motema na mobimba na boyi yango na boyi ba mama bazokufa pona nini tokoyebisa na bapapa bayeba ke tango nyonso bitumba ezalaka tango nyonso mobulu ezalaka
baye bakufaka eza bamama bati bamonaka pasi toko bamama mibali na biso bazokufa bana na biso bazali kokufa banoko na biso bazali kokufa tolingi yango te atabuke. Ça veut dire que chaque autorité esengeli ayeba ete ba o bazokufa kuna baza bandeko na biso et puis biso nyonso tosangana tozala liboke po ete tokoka kotia kimia na kati ya RDC tokosenga bakonzi bayeba ete tango bazotala bilili ezoleka na este tango batali bilili wana bakanisi mpe batali mabota na bango po bao bazokufa eza banyama te eza bataba te me ezali bato nzambo ya keli na elilingi na ye mpo na lokumu akombo na ye eza pasi makambo wana ezosala biso pasi soko omoni tokoma otelema boye tozoloba mpo tolingi toconscientiser communauté nationale na internationale. Tolandaki na parlement na biso tolandi papa président ya parlement papa Boso ti asimbaki likambo wana na motema papa Longonya asimbi likambo wana na motema atie commission en place biso baye société civile chaque jour atana minuit este batindelaka biso toujours bilili bato société civile tango baza koganga na kati ya base arrière ya mboka esengeli bakonzi balanda biso po makambo baye société civile bazoloba ya lokuta te eza makambo solo yango bakomi baza tindela biso ba image tango totali bilili wana eza pasi yango tolingi tokomisa mbela na biso population parce que société civile eza nini société civile ezali ka population basangani leboke moko bayokani basali association yango wana babengi société civile bongo tozosenga na bakonzi eke bamikanda eyebiso tozali kokoma toza kopesa na bakonzi mbela tozali kolelela bakonzi bayoka biso po ete babase na biso na kati ya baprovince baza koreagir babase na biso na kati ya province baza kolandela likambo oyo tolingi kimia ekota na kati ya mboka oyo bongo bakonzi bayebisa biso lolenge kani esengeli tosala po ete tokotisa kimia okati ya mboka. Nayebi te proposition ezali oyo tokoki kosala na bakonzi na biso ezali na baproposition songolo oyo koki kosala po ete toyebi ete bakonzi na biso bazolanda biso mpe ntango nyonso miso na bango ezaka na canal Kin télévision baproposition ezali mpona komema kimia na lombangu na este ya République démocratique du Congo parce que komi pasi tala ndenge tozolela na émission tozokoka lisusu te awa je ne pense pas que ezali kambo touché kaka banande touché kaka baitorien o balendu baema banande te ezali kambo touché peuple congolais mobimba. Je pense que ba émission nyonso ezoleka awa jusque là bandeko nyonso bazotangisa maya misu oyo aza munande azate oyo aza nani azate mais biso nyonso tozande ba congolais donc ezopesa pasi tala ndenge maman Kati aleli en pleine émission tala ndenge nazo kokate mais on n'a pas de choix, nous devons faire quelque chose na niveau na biso otokoki kosala pona ko soutenir bandeko na biso vraiment eza pasi mingi biso nyonso toza choqué bakonzi ya mboko bozolanda boyo ka société civile tango bazoyebisa bino makambo eza vérité eza théâtre te eza mise en scène te peuple congolais aza réellement ko souffrir mort eleki kufeleki trop c'est trop en tout cas peuple congolais alembi tolobaka émission na biso eza une église au milieu du village mais awa eza likambo touché songe alisu nanga na ovanda kimia te na kolekisa position nanga que je suis une congolaise et je
revendique ba droit nanga tant que congolaise toza na posa ya kimia to boy ba distraction depuis lors gouvernement ezobimate communauté distraction mon kotoza gouvernement malelo pendant que nos frères meurent à l'est du Congo ba konziamboka botelema bosala quelque chose balobaki ke lobi ba bengani wana za étranger aza congolais te mais aujourd'hui nous avons à la tête du pays un congolais muto tozochela mutema aza na makila na biso oya koki kolela neti biso ko ressentir douleur o tozo ressentir na minute vraiment ba konziamboka boyo ka société civile tango azopesa bino basangwana eza lokuta te eza vraiment réalité mama Kati na ibite loko ko bakisa lisusu ezali solo na lingi na loba boye omoni ba mikanda e biso to sali lokola yali mikanda to komeli ba konzi chef de l'état yango moyeto lobango na bilili na etando moke ezate parce que esengeli te réserver primeur na chef de l'état bongo soki mokonzi atangi ya koyeba kopesa instruction na baye basengeli po ete solo bakoka kotravailler to kosala misala to contacter société civile po ete totala likamboli ezali koleka na mboka na biso yango wana na kozongela lisusu mpona koloba boye tokosenga na bakonzi baye bazali kolanda biso tokosenga na bakonzi baye bakonzi pe mosusu bazali na ba numéro ya bandeko na biso ya société civile na kati ya province bazotinda bilili baza kotinda na kanisi bakonzi bakoka kozwa likamboli na maboko omoni na tango akala tango tokendaka Sun City Cardinal Echawa lobaka mosapi moko esukola kelongi te esengeli loboko mobimbe na misapi mitano yango ndeko sukola elongi yango wana tokosenga sikoa wa bana ya Congo biso banso tomitia toza liboke moko po ete tukwa kotelema po ete kimia ekota na mboka na biso tokokende pratiquement na suka na ebite maman Kati est-ce que départ ya MONUSCO et cause la possible et puis deuxième question c'est que départ na bango est-ce que des solutions il y a problème aux autres traverser na est ya république omoni pona kopesa yano na motuna wana na koki kopesa ngo sikate esengeli bakonzi batanga penza bakartasi bamikanda ebiso totindeli bango ebongo na sima na yango ndi bakoya kotala po totala lolenge kani toko kondima toko boya likamboli ya MONUSCO. Merci beaucoup bandeko balandi tokomi pratiquement na suka ya émission na biso na mokona lelo to rappeler bino ete to yambaki maman Kati Kalanga azali boye société civile na banzi boyoki bino moko eza no comments ya kobakisa vraiment ezalité du nous venye mukona tufata toke Goma Beni Butembo Lubero Ituri Njugu popote ko mukona tufata en tout cas République démocratique du Congo muzima ma province zote kwa njia hapa ku capitali ya Congo tuko pamoja na tutabaacha ndani ya vita yenye mko napiga tuko pamoja nanyi tutafanya kenye tunaweza ku niveau yetu mais mujue ke merci beaucoup maman Kati unaweza leta message moya message niko nayo na lomba na watoto wa Est Goma Ituri Butembo Jugu na fasi ingine hata misita jina mebayu asema si wote vile tuko hiki bakongomani hatuwezi leo kusema sema Kongo banesha kuitia pale na banakata nusu ya Kongo hata ile njo tulisha katala kabisa bayu wasema tuko ensemble baye société civile biko kule biko na nifuata tunalomba na mwe bote ba coordonnateur ba province ya société civile ku est musiache mu continuer paka kututumia ma message na ma image na hatutaacha banduku wetu batese ke vile na bengine biko na kufa hatuwezi tika ile mambo hata siku moja na tunalomba kwa baba wa nchi
baba wa nchi atufuate, baba wa nchi ashimame. Hii mambo hii ya Kongo tulete amani, na tutangalia namna kani tuteza sasa kutumika juu ya nchi yetu, parce que mambo iko napita ro hakuna tena namuna kufunga ro. Hii mambo hii, wamama wanakufa, wabijana wanakufa, watoto wanakufa, bababa wanakufa, yote ile shi tunasema tunesha kuikatala. Tunatuma message zingine kwa communauté nationale na internationale, baibiko na tufuata, asema si bote tusimame juu Kongo hii yetu ipate amani. Njindomba kujubana betu bons bajitunga ja Kongo bamanya ni bijibifita byonso ebiku este tetu bons tukabachoka bamamu bajibafu batatu bafafu bana byonso tukababibenga tutulomba kuji bana bons ba Kongo nuimanai bwakuteka jitalala mu Kongo emu tumanya ni mashi abana ba Kongo kae na continuer bwakwikala kuimasha fashi na kwao olie watetu kutangila mushindu kai utujumwa kwenza mujimu bwajitunga jetu jia kumpala ba tukajini ba autorité kaba ibakumbana kaji maluma fita abuni tujukai tutwai bafumbe tunyama kumikolo batutangila mushindu kai utujumwa kwenza mujimu bwajitunga jetu. Bampangia munu benwe mona menga ya bana Kongo ya este. Bampangia munu bandundu kimayai yoke mbote ve kana ne bote bet me sosa ku construire Congo. Bet me sosa bafuma boala bo metelema ensemble na watoto na bana nyoso ya Congo bo mezaba kisalu yo Kongol na kumanisha problème ya este. Bet me telema ye komboka na betu bet me telema na kusosa paix durable Sam na Congo. Matondo. Merci beaucoup. Tunafika mwisho tokomi na suka mbote na munu betwabo. Donc nyoso eza kolakisa ke toza ba Congolais tosimba na loboko victoire eza na ngambo na biso. Merci mingi na bao bolandi biso, bolaike, bo partager, bo s'abonner na noter, abonnez-vous massivement, bo partager ango massivement et comme la Congolais nyonso. Parce que quoi na ba Congo quoi na bandundu na ebi ke message oyo société civile a lancé na maman Katika Langa et kokome la bango ezala na Kasai message oyo tozolo belata yo kalingala te akoyoka chiluba ba Swahili ba koyoka Kiswahili. Voilà ezola qui sa preuve que toza vraiment ba Congolais pe toza ensemble na lutte oyo toza nango. Merci mingi et bonne suite.